Bon babanda ofinga mundi bulelo. Babanda ofinga mundi bukalati bokoma obenge ba soki ba Pakistanais soki ndeni. Omona ka chanja. Ah donc comment oui bien ouais. Mais tu yoka ndebo fubo bakati. Ni onga ponga pena finga pe ba président ba mini refunga ba mini bima li banda bande fulu kwa mutu. Lokwa Lyon. Bande fulu kwa mutu. Lokwa Lyon. Yamana ndenge mo oti. Nous to benga ba bolobo. C'est tout. Yamana bolobo. C'est ça. Pas di bolobo. Là so fini père na ngapena ofinga père na Congo. Banza London TV. Bana okilanda kusupe dona ba msuto bota pe baba job balinga développement ya famille na toi biso vrai tala neti pas na biso chiffre to mona oza délivrance wana biso vrai bande ba olonga longa na biso ke za délivrance na lobi na yo na longa délivrance tenga utanga kopela yisanga wana yo ngana za nguna tango Banza London TV. na lobby ngane na zaboye lelo so na comme bese robine mundego ata para papa na nga soko critiquer père na nga soko critiquer père na nga na obanga oto za grade ya ndenge ni mapeta ya Banza London TV. le pongo patron el général si masombela biso ya 4 niveaux au ba présent sur na Congo ba na ngote wana pesa biso ka lupango wana afuya biso ka lupango wana pesa to répétaka mo ba studio ne pesa la wana mais za ba diem so bala na ba hotel bana pesa la te mais bazo benga bango pe bazana ba villa za bango te Banza London TV. pourquoi quand yo ngaka ko zo ka bana ya bato motaki ozana bana no pe former no pe ya yoti autant zo ka bana bato mwana na tsoko je na pongi ba kitonga na muka mama na ye mana mutu formaka ndi ayo polobi ayo bazana mo bolingo avec yo père parana parana mais siko tsozo nga ya bato lobi kuna soki simbiti Banza London TV. nga chiffre ne fait pesinga belé on a tsholo ba lo mo bana ki mukuwa na full négligé c'est que c'est ba côté na utaki ba pesinga ba valeur te na zayi pe ko sala ba pesinga valeur te mais na ki négligé mais tant patron nga el général si mo robino mundigu azunga sentir que mukuwa o so na lecho bilambeza na mama na valeur Banza London TV. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous nous regardez à travers notre chaîne majeure de Banza, London Télévision, dans votre émission Totika Place, la culture. C'est toujours la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous, c'est eux, le journaliste autrement dit, Mo Balinzambe. Déjà, merci Nanzambo Apesibiso Makasi Makoki. Il y a vraiment l'issue mon cololelo. Déjà, bonne année na Baebanso, côté 2024. Et puis, bonne chose na Baebanso, fêter déjà anniversaire. Bango, le Bakari, Massimo, la bio, l'apéritif à Botama, et le mois de janvier, déjà, bonne fête, na Banso, fêter, anniversaire na Bango, le mois de janvier. Merci aussi à toutes les staffs techniques à des Banza, London Télévision. Aujourd'hui, nous avons une heureux, la présence de Freddy Mbolo, Papa Libou. Je pense que tu vas bien, et là, visage, moi, connu, moi, je suis danseur, Mboka, et voilà, na orchestre, Robin Mondibou, chiffre 9, et tu as meillé, pour moi, turbulence, c'est à moi trop, na orchestre, Robin Mondibou, tu peux déjà dans le studio, bientôt, dans le bac, à cause de un album, à l'autre marché, tout soigné, parce que tu as remarqué, moi, départ, ils ont trop, et puis tu as cause, ni ça dit que départ, moi, Ming, et puis tu as par rapport à Makambo, la musique, Congo, pourquoi pas tous appeler, calendrier, parce qu'il faut dire, mon il y a soldat à Robino, Mondibou, et puis tu as par rapport, il y a évidemment, ça annoncé déjà en 2024. Déjà, merci, Nassam Kunko, le nécessaire, mon thème, ma maman aimé Kunko Nakasa dans le City. Merci aussi à celui qu'on appelle le maître Baïna, très très fort, Jidoka international, combattant à Tongo et à Solo. Et pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle les Madame Noël Boukassa. Noël Boukassa, on appelle son mot Nakata Fridisi, l'équipe à Oscar Boukassa, tu as tapé Nakata Fridisi de PC. Pourquoi pas aussi un grand merci à celui qu'on appelle le grand parade Diebouanga, Papa na Jonovic, Boni Basangaya, Joli Zola, Nakata France. Alors, merveille, Denise Zaro font la caméra, n'a ça. Freddy Mbolo, Papa les bons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, tout est bien quoi. Boni. Tout est bien. Tout est bien. Maram Sugitoko. Biso de l'Obaga, chiffre 9, tout est bien. Tout est bien. Et c'est un moment où il y a des bandes London Télévision, il y a des bandes London TV. C'est vrai. Tout est bien. Tout est bien. On est ensemble. On est ensemble. Ouais. Boni, fête les bien. Très bien, Talaka Papa Liboum international, Freddy Mbolongo déjà, Hassan sourire, il a déjà qui toque, c'est que tout est bien. Tout est bien. Ah, ouais. Alors Freddy Mbolongo, moi présentation mon kibat baye Freddy Mbolongo dans l'ensemble là. Bon, Freddy Mbolongo dans l'ensemble là, artiste, musicien, en plus
danseur. Mobini quoi. Mobini car Mobini bena. Chiffre 9 et pas Robin mon patron. Et ça là on a plaisir ceux qui n'a le souffle de vie voilà. Pour ceux qui ont coloté Moboulou ngana yo plutôt ça boué voilà moni on a fait une remix on a colo pour yene mta 5 biso na yo le tout putain tout ça ben tout ça la émission voilà papis na comme ça na pesa sur ton de mingi na campo de ayi mon patron et généralissimo le lo kota kinga zaki mukwa na fulu zaki négliger le lo comme singa le lo pe boye voilà yango no moni na pesa ka bango le ton bazala toujours kana voilà. Papa Liboumou, ça fait combien de temps vous avez un chiffre 9? Bon, je chiffre 9, 12 ans on a déjà un oiseau qui est au Coca, 12 ans je crois, avril on a couché 12 ans. Ça doit venir de Doyengo. Batuboni Okuta, Batuboni Bakuti, Bakuti, Batuboni Balongwe. Baba, tu n'as kuta de bazas, on a kuta de bazas souté. Bango presque tout balongwa. Bango tout balongwa. Faut dire bon, on restera toujours. Okuta va naître chiffre 9. Et là on s'en polémique hein. Attends tanga bango pena te pona ba niveau penga pe fodi mboni na za kotanga déjà batumo boye na mono ka ndeti déjà na ka de normal. Il est passé rattrapable so ka to boye. Bon ba to na lo baka ba o bakei ba o batikali ngwana. Et ce qu'on a 12 ans na kati orchestre ya Robin Mundubu to pese mbote otala biso. Kombo ya Freddy Mboloko. Na misalo sali. Na 12 ans. Est-ce que ça est au Kokana? Bon, on est à fan de mais ce que tu as connais toi-même. Bon, on a nazomona ke Kokana ngopona nga. Ouais, pour nga Freddy Mbolongo. Na moni ça va, ça marche bien, ils ont bien. Mpona yo Kokana ngo. 12 ans na misala na ni Kokana ngo papa Kokana ngo moni biso groupe chiffre 9 en plus nga Freddy Mbolongo. Naza artiste oyo nazo évoluer selon capacité ya esprit na nga na ndenge to tambusa orchestre na biso. Omoni lelo musique to beta lelo na otaki katematiki lelo musique lo to beta za na moi trop orgueil en plus trop misu baza ba trop avance ko lobi nango camp pote fali et belé misu baza na ba trop avance balinka bazoka lelo bon biso to za ba artiste to za ba danseur to bani ko bina na mukila lelo to bani na mukila tongo omoni lelo to benga ba artiste un artiste faut rester toujours artiste ko linga to yebi ke tout nyoso ya makambo za na pemena artiste il faut za nango mais eza ko za nango vie précédente to moni belé pe batika biso bakota sa mabele ba biso pe na pressé ba bela ba maboma ti lo bazali to mona bona banzela ba biso mo pa kende pe vitesse makomi pété to moni to biso ko coup chiffre 9 to landaka toujours molo to za toujours malembe o moni groupe babe yango chiffre 9 c'est que 9 mona libuma mama to za pe na bato to za ka pressé te poso za pressé o kono beta mona leso morne enso ko bota mona mo lobi mona kufi poza ki poste to mona groupe chiffre 9 to za na biso to zo tambusa ngo ndenge pato na El Generalissimo Robin Mundubu ndenge zo tambusa biso ndenge makambo kende na tali kena 12 ans kena bien très bien alors si c'était à refaire lingo za la pas Robin Mundubu pour l'instant na za pas Robin Mundubu ouais mais je dis si c'était à refaire que mokili bandela zéro ngo obandela pas Robin Mundubu te na za pas Mundubu na za pena na za la pena na za la pena pas Mundubu makasi makasi pena makasi makasi ko tona pena pardon bolimsanga na za pena Mundubu. Est-ce que je peux dire que je pense que ça a vu pour mais moi mon impression parce que par rapport à tout le combo monsieur Batanaka OK ça Robin Mundubu est-ce que stabilité à Freddy Mbolongo qu'on a payé à 12 ans ça bon on a évité ce boling stabilité on ça ndenge nini ndandenga na on a eu ce épisode avant que peut tout dans cette question donc biso groupe chiffre 9 tous avance biso tous travailler selon groupe na ndenge ke na pesi na tali ke na 12 ans ngo lobi tout ninga na bi que ça va na lingite na soki ba misusu bazaki pressé bango na ba kudayat ba misusu pressé wana pe ba zwa pe ba misusu pressé pe ba kenda pe bomwe pe ke ba suki na bona nzela bon ngai nenga kaka nazo toujours ba opes to kende biso to yebi ne place to kende voilà ya mo na za na toujours très calme quoi. Est-ce que aujourd'hui na lo babino ba mission bo travail na kati ya orchestre ya ba président na bino to rendre bango ba mauvais service to bango de ba rendre ba mauvais service eza ko to bisone ba musicien par quel contexte pour l'emsumona au patozo linga yo sala ngote ça avec Condé Sinini par exemple lensu patozo be que la mission de la bo sala musano pozo ali foot na yo mais so sala musala malamu te mona ga uzali foot
Est-ce que bien aussi les sous pour moi l'action de musique on kenda mozo comprendre été mais présent choka kamono ka oza produit mo au premier tourner mais na teke da ozaka na choka vanda wana. Est-ce que quoi arriver au orchestre Congo y en a tout à la clair que Missa ebe le roté ba zo temps. OK, c'est déjà c'est Fanda, Missa ebe le roté ba zo quand ba laksa kay. Soka za étoile. Pour nous tous à boy et baka monta na talent mais on a connaissance té. On a connaissance té bien vous wana. Les sous moni que c'est parce que faut ba fungula yo. Ba prendre yo ba fungula yo. Mona ke au sala magambo au présent OK c'est zolinga. Voilà. Yangwana. Prenez l'exemple yo moko yo yena chiffre 9 aux ans bisika au leki mais pas Robin Mondo Bosali 12 ans alors oui on a 12 ans au sali zala pendant sincère parce que émission to zong sur la on tam pour 5 ans passé ça pendant sincère na 12 ans au sali yo pesi combien na chiffre 9 yo au contribuer ça dit chiffre 9 pesi combien. Bon, un chiffre ne fait pas signer belé. On a tout le belo mot dans qui moukou na full négligé. C'est que c'est ba côté na outaki ba pesa nga ba valeur té. Na za epeko sala. La personne a valé tes ménages négligé mais tant patron elle général si Robin Mondibu a junga senti que muku o so na leto bilambeza na mama na valé za péché eza na makambo na kati yango moni lelo na ba na baki na zaki muku mo négligé na fulu patron elle général si majunga lelo la tinga apangusinga lelo comme singa lelo na komi o moni ke yango na baki 12 ans na ngai pa ya Mondibu na moni ke zo promettre côté pe na vanda ki pe ba 13 ba 14 ans pe na zoka na ngali foot mo na fait ko ko bimisa nde belé mais na se retrouver na ngana iloté et pa Mondibu 12 ans a pas ko 12 ans on a déjà na ba 3 ans 4 ans déjà na commet dans na niveau dans comme véhicule on m'a déjà ba avion magé qui non na kenda be Europe tending ba lo ba pour nga Freddy Mbolongo mo senti que par rapport ya ba place na outil ezo promettre nga déjà senti que na zo fouter nga parler na moi position nga ndenge singeli na son caisse na zo fouter moi parler na zo zo moi ya rolia na moi de transport na nga zo senti que moi jeune mo na ko somba na ko danse pour mape na zape na bateau za que ba otindela nga ngo zelo kana musique ya Mondibu mais pesa za ile so na zo maté zo mo eloko ngo yango mo na biki pa Mondibu voilà. Bon, on a formulé ma question. C'est-à-dire que au y a un chiffre, on a fait un talent, mais Mondibu a aussi connaissance. Ah, bah, qui c'est que tu as mingi. Après, fungolinga ipe li susu. Voilà. Nandenge na zaye ko sale la, nzoni na ko sala na moitié, mais nzoni zakinde belé. Voilà. Bon, ni poste na zala ki li boso ba linga ba comprendre que c'est to fungola moto yo. Et comme comme na ba niveau mo les pas ko le kapena orchestre na biso na ba na makam. Mais ba tayi ko tufe ngai. Mais pas Mondibu siko fungolinga siko pena bike ya ngutala musique seconde zakaboy. Donc le logo on appelle un chiffre 9 au beton le te un chiffre 9 on a contribuer belé parce que na yaki na encore na talent langa mais Mondibu ça baxer nga concert ça veut dire président na que c'est par exemple peut-être au longwe a rôle quand ba beto handicap pour yaki no na connaissance pardon na talent na yo il y a baxer le connaissance de tout ba ningwana bon ngai ndena yaki na groupe chiffre 9 on sale zalaki mais na yeba inde ko est-ce que on tokende OK ozomona zaki na talent mais talent na ngai zaki trop tout fait OK Mondibu suko fungoli ngai OK apesinga suko ba couloir ya musique ndenge za l'artiste pour comme lelo reconnu quoi OK Mondibu fungoli nga suko be moni po belé to ndena na boy na uti na bokesa minene belé mais na tikeli ko kutana na ona kutana pa Mondibu te zela edenga o émission za émission mo venant sans polémique pour émission na yamba ba te belé bino susu boza ba artiste mutu na catégorie na ye avant les gars na yamba ki dia ba te belé pe ba sala comme la musique à Congo et debiso avant ya pas Mondibu na pese mbote ba mouvement ni yo le sans polémique. Bon, na leki na ngana ba mouvement bena ero na kotanga tanga ngo penati. Mon chose sunga biso te. Na leki na ngana ba orchestre oyo neti na hotel tina koma pa Mondibu na hotel pa pasteur qui ça qui beaucoup na pesi mbote da komoda non ebi na hotel pa na dans cette émission pasteur Christian na pesi on a ba gam fu na biso lemba ba za ba icône so pe na monde musique lelo mage ke nzambe po nzambe aza leki nyonso nzamba ko ba pe na mso ngana pe na to tiki pe kopo yo ngana tiki musique po tiki noki journaliste to ko pe moto zipi na bible ngana to ko kota nga za ka appeler menga ba za ka pe nga pe ndo mo nga pe bode fata yo ko die mena ba nga ide na musala nzambe babenga nga pote c'est-à-dire na musala ozo comprendre ya mwana na utaki pe na ba moni artiste pour le babengo artiste il faut tant za ba jeune talent pour ngato la sono talent na biso to taper soki lobby na biso promettre na bukaki mo moke ko chrétien lo ka mona le ka pa libère na biso JDT mulo po na chaki wana na utepe pa
na somo ba jika mwana matete bana oni britannique wana mabele mame muta loba mabe pona biso azate ngana Fredi Mbolongo na otikala Fredi Mbolongo matete ndeza beza mabele na ngai na mwana tomba na mwana tomba na bibo ni britannique ebike Fredi Mbolongo mwana mabele kwa ozomona na kuteke pepa vina somo grand frère na biso mo beziko man na matete aza jika na Belgique lekaki tsomo ni pe na kuvanda na mwa mukepa ya pasteur na so Christa Kimbukusu lelo aza mosala nzambe foto PCP ba valeur mais zobetaka lisolo quoi très bien nazalaki wana na l'avenir esthétique tant on a fandaki lelo pe moni nzamba le bité da kumuda lelo tikano pe boyaka kotoyo biso ba artiste pe kaka to moni ke na autour na sezana nous notre comité to sala ka ni musique mais tant on a tant ya bongona ki biso to yo be na ngon terrain na coupe ya Robino Mundibu. Très bien, je crois que tu vas comprendre ça qui malamu photo ya ba quand même ba parcours bisika bozo uta pour calendrier ça le marguer ba mission so bani ba comme ça mokule ya bango mais ça mokule bato ya nzambe. Alors Fredi Mbolongo est-ce que bien le leçon de tambour ba on image à Robino ma pona za fils Mundibu ouais obi que le qui artiste peut belle ba chanter bien un succès pour papa na fungolenga motema kana musala Robina makasi très bien siko question na ngizali boy natuna yo awa est-ce que les abino ba musiciens ba nata ba caisse bo rendre ba présent ba mauvais service ou bien ba onde ba rendre non mauvais service obi ki bino ne bo sala ba mabe lelo yo osebi sanga ke ba patron na bo caisse pas seulement kana mo Robino Mundibu mais roza mutu ya chief na fina beta masola ya patron na aoza na courage ya masu ba mission mususu ba ko na mouvement na par rapport makambo e chiko leka bon de tout d'abord groupe chiffre 9 ezali groupe ya munene ezaloka mama groupe chiffre 9 azaloka la mama azo lingaza na besoin bana ba botama bana pe bakola ozomona za mama wa lingaka bana kwa soki mwana mwa za na besoin ya intérêt okesa so na roboya te soko za na talent na yo soki po za na talent ko bloba pe na kuzu kena za na talent na besoin na yekola ozomona to roboya te po to yeba lobby te muto a promettre talent na yo to ko so pe na talent te okobenga so na kuzu ndenga o benga kike individualité ouais comme so maka mususu ya so maka groupe te Robino Mundibu a comprendre yo akolakisa ndeni ni komona pe ke Robima na obe to boyaka mututé boyaka mututé actuellement na kata chiffre 9 ozo jouer poste ni bon on a groupe chiffre 9 na za danseur mais na za chef de rep disciplinaire yo danseur mais chef de répétition disciplinaire pour moni makamon peut changer ezaka te to boyeba ki kaleza ka ba chanteur na ba animateur na ba guitariste mais Robino Mundibu bala bana wenge na pesi ko na so Igo de la Forêt toujours mo rote calamité bima wana mona de dans senti la mamba bien sali bana wenge baza bato spirituel baza da bato ba esprit bato ba yebinde ni batake oyo azan esprit ya ba chanteur ya ba animateur ya ba instrumentiste mais akoyaki na pula ki danse mais aza mutu pa ko kamba pe okese ozomona po pouvoir ndeza kaboye olinga te ba ko tikolongo yo mopo ko luka ngana luka kyango yango molelo po moni Fredi Mbolongo naza lokwa ni naza ndenge naza pe boye omoni ke danseur c'est première fois na Congo na musique na so Congo danseur aza la chef de répétition ozomona ke pe ezaki pouvoir nde ya qui met deux rôles oui ce que kota répétition chef répétition gérant on est parce que yo danseur parce que ba poste bon fo muta ibindule yo za mobini mais na yebindule makasi ko blaquer te na yebi na minimiser yo te na yebi na kama ga danseur aza chef répétition kasi pour ça que ezana ba présent mususu ba tu frapper ba lumière ya ba artiste na ba mususu mona ke artiste soit na niveau moko boye fona fungole motema parce que zo linga tala ka était grandeur so fungole okende fona tu fait na Mundibu place na bloka na na ngoto bomona Mundibu na ba clip zo chaka na ba chauffeur to chona clip bien so ko pesa makambo na boy na muta porte ozomona Mundibu pe azamwa rare na ba artiste belé na biso Congo na ko façonner artiste moni mais nazana ba collègue na ngai ba guitariste net na pesi mbote na Wazi Sente aza instrumentiste na bo Sente na pesi ekotobase wana paza basiste bango siko ne batikalaka bazwaka intérim wana ya ko landela po moninga na zwaka time mo be photo bina to kanga bakore to bimisa to inspirer so na ko présent na Robino Mundibu photo ninga inspiration mo ya poto ba ndeni ko créer dans ces années so na ko sala ngote mais na zwaka mwa tana ngai ya ko landela nano discipline soki likambo zali na landeli mais bato landela musique na tia bango bazali wana o zaki na tana no so nga na ko landela te na landela guitare na landela chanteur na landela nte ya moni na tia siko mwa deux personnes wana Wazi Sente na Glodio Ekoto basiste na biso ine mutu bazwa intérim ya ko landela wana Papa Libumu masala pe tobina ngane dido senga mutazaka siko kota ba danseuse très bien Papa Libumu to ke malemi toro kanisa Papa Libumu na nini Papa Libumu eloko nino yeli biso na danse ya sika o ezala te parce que
Si ça analyse bateau ba sala nzela la danse va faire so ba radio couler à tika je pense ba papa Dominique Mabo ba ze belé au moins que na muto aya pe na moi pa na ya le colonaye faut dire moloko le on est au côté exception la danse au isalate au bateau fan ba biki até faut dire moloko za gêner bon monika ke lelo boyeba ke mangamba copie ya libumu boyeba ke ngo biso kala pa ba vie mo mezaka na mpena na pesi papa na ngai anim chanteur na mso mnena mboka papa Adolphe Dominguez tant tozara bana mike na ba grand poète na mso ba Dominique Mabwa ba Dominique Mabwa Dominique Mabwa avec de Colos donc mini mano baba tu bazaki na ba style wana ba zalaka ko sala ngota biso bana mike ba pesa kyango pena ba fungola kyango pena te ba limita kyango ba sukaki ngasiko fodi mbolongo ni na ye pena na juango ba suka te pe dans sengeka bon époque na bango sengeka papa na biso Adolphe Dominguez leader na biso Monica za sa na Sony bon Monica wengeza ki bon chic bon ja azo ko kapena ko tale fodi mbolongo na koma pena ko na longa pena fodi mbolongo na longo la kapena et lamba iza société na nzoto mutu so zo mo pena kwa nga ya côté pena ya bakor d'accord et l'axi pena ke ba on so bazaka mona tombolika mokebo ya longa tiki ozo mona ke na ngai so foni mona ba ke zaki loko mo zaki bien mais bango siko bango bazaki na lumière mais vision nango pena te nga na juice ko ngona fungoli yango partout na général si motali abi oh mon kopo eza kopo mo betanga vandi nga moni po ya za muta babula eloko fona panza fungola mwana ngai epese le pe visibilité na mokili au moins le lope comment le moni ba leader ebele ba zo finga nga ba zo finga mangamba kolongela mais au moins le tous les leaders ba comment système kolongola bilamba na ba ministère ba kolongola lamba e moni boso ba finga boyebi ki liboso toto za yona yebi ko za konkera mutu te ozala ka oza standard voilà so prendre oyebi ki zaka pe oyebi ki ba finga ki ngai tata mwa mukolo lingolo zo mona mais nzoka ne ba bete ke za monde le to mona ba star américain ozo mona ba to mona ba lilwane mona mona ba Tupac ozo mona ba ozo sentir que aza star ya munene mais on a kazo des habits qui nango te kaka eza ba style mais nga so taki style moko boye na yemaka ngo tanzaka mwa muke mais na mona ki ba père na biso ba ezelo mwa bien ba ko fungola te mais biki nga moko na ko koma pe artiste kopo na linga ngo timone pe le nzambe pe nga fungola ngo pe pembe na patron na El Generalissimo le bo moni pe moni le ba leader ka minene le ba finga kinga ngo pe le ba komi ko tika na bango pe nzoto na bango bongo mais est-ce que ko tika nzoto bongo eza scénario eza scénario parce que dans monsieur senga football à la bongo eza spectacle ça mais est-ce que eza na image eza na port na danse na biso ndenge to sa neto bina biso est-ce que eza na port na danse na biso ko tika la torse ni ko bisali bongo eza na port et baksani na danse na biso eza na port te mais tel que toza ba artiste un artiste ça toujours faut au développer ka faut ko sala ba nouveauté ya moninga Fredi Mbona ya monike kamusa ki bato mutu moka munene jeune moko boy papa mwa munene bimba mo biso mona libumu na imbala moko pe peso azo bina na niveau moko boye koleka bata mike omoni ke sala pe na Congo pe bato pe ba ema obi ko za libumu munene oza pita msupe za pe ya malade msupe mo libumu munene mais azali na malade mozoma sunga bato ma yango mutu banda libumu kitaka te ozoma siko seke zaka ke nzamba talaka ke to bini biso so ba danse loketu ba maboko habite Fredi Mbolongo moi na ngai Fredi il faut na azwa mama kamoko boye omoni soki ozaka nzamba kati na yo obana o développer makambo so omoni na bina ki trop libumu yonso na ile bango système ya danse mokongo miko na ko bina siko danse mokongo comprendre siko ke mutango pe kaka azo créer kaka ça c'est bien so mo le bomona ba bina nga bomona ba ko matanga le monde entier mobimbe kanga ngo bomona za pe kaka ko pesa pe kaka Congo na biso pe kaka moi elengi quoi moi pe ko fungola ngo mais moi question moko pertinente ba danse na bino bo créer la plupart permettez-moi pour le terme, mais la plupart ils ont fondé na image moko édiqué bah ça dit ba danse mususu obini boye ça dit au moins que danse ils ont communiqué ba tuki et ba tam mususu pour la physique pour la mais la plupart ba danse na bino bo créer yo te bino ba danser la plupart ba danse na za faut on a danse mo faut créer za na likamo ya bêtise forme non faut za na forme mo ba danse mo créer na bêtise pour ba kambo qui danse mo ta part za forme bêtise te za la faut ba te danse vanda na luketo ba ko saote ata so kene be église o mona na be église no so kenda tala ko bina na bango za na luketo Bouya danse dans la loquette. Mais bino le bino la ngoya bino. To pesa to yebi siko ke to yebi ka ke to yebi lengi ya ko se pesa ba. Lesi bozo séduit ba. Les séduction de po biso ba africain to como mona ka so yemu to azo sala ba je moko boya awa to ko tsaka mo ba penser à mabe. Mais so talo ke na ba tali yo so pas ça mabe parce que vous les artistes et musiciens surtout votre sala la musique mondaine la plupart permettez-moi pour le terme mettons sous éviter maintenant informé bo sala la mingi au sala la mingi ba formé zali des mondes de la musique inspiration mondaine. Ba no so ba yebi yango
parce que moi j'ai eu été Yarotanga sans contexte comme ça va monde la paix ma bien moi bato mi va comprendre dans ce réseau communiquer du Cambo tout consort à mon c'est qui au monde na calme les paumé ebité wana zayo mais na ebité ke neta buto ke ba dans ce ke pour mukile bina pour bato so na ba fête mona ngo ke partout na ba fête ba bina voilà banda ko pe ba bina ka tala tu yana isoka ke keneka na église au mona ke biso nyonso na ba pasteur to bina na luketu pour asisa na luketu ya ya siko ezaka te bo yo to longola ba afrique biso ba konto longola ba penser au raisonner ka so mutazo sala lo mo be na luketu okena mo bêtise non ezali style ya danse so ke to talita na internet ba mergo mona ke ba bina ka pe danse ta bango mingo mona pe bazaka toujours na makolo koto parce que dans ces appels message dans ces messages tant to bina mona tant to bina ba koy miko so sentir que koy miko ozo ma mutazo na brosse c'est que ozo taper na tête na pesi mo pozo sa no danse ozo sa ozo ko brosser pozo dame ozo mona oko matanga ezaka na ba cinéma mo boika na ba koy miko wana ozo mona bina nanga ezaka na ba cinéma matanga lelo na mokongo ça veut dire so mutazo pe na maladie ko memeka na mokongo mais oko mata ça veut dire bongo yo so na na maladie na ko na bi yo mata mais ponte bochaka ngo oko memanga lelo oko memanga na mokongo na ko matanga na bien na ko mema na ko matanga eza noka matanga na moko mesiko ba termination na ngondenge zo wana sikonde bino bokendeli na wana bikele ba kende biso ba congolais to tande bato vous les artistes musiciens bino ne ba fan na biso nde ya ba congolais bolizani na balimo ya ko chante ko balusaka eloko artiste sali obiki tout nos ezaka ba message ah ouais mais siko mabe ezaka ba bino osali nzembo osali lasi mais osali nzembo osali lasi mais tant ko na tebe bo explique non to explique bino ke to ba o matanga za ke za ba sensibilité ko matanga na mokongo ndoko matanga na mokongo lelo ne so lelo ko mona ko matanga na mokongo po kanda mo keleki lelo ko matanga na lelo bzande za beko soko beli na memo na mokono tsona mutuka te na lobaka sokola mata coin lelo sokola mata coin sokola mata coin yo mo de so beke so na sokola okende wapi okende ba terrasse okende ba boîte yo so za salté okende ba terrasse okende na boîte yo to baki sokola mata na coin mais to ina nzembo ne to ebi mande sokola mata so to lo bango na boyo mo ke sokola mata na coin. Mais la musique, c'est que tu as un sokola mata coin. Voilà, on est dans c'est bon. Tu as une parenthèse, tu as changé chapitre. Il y a encore à boire, à manger. Les bourgeois, aïe maramno loba na Saint-Trinité masalanga et Thomas les bourgeois. Voilà. Mais on a pena zali masa oyo. Tout ça la pena à tout le temps quoi. On a masalanga les bourgeois Thomas. Na Saint-Trinité parce que ça l'émission. Voilà. Il y a un cadre à place ou quoi. Voilà. Dans le centre église mais. Thomas les bourgeois quoi. Freddy Mbolongo, à quand un nouvel album sur le marché des disques? Ah, on a des albums du siècle, on a des Congolais tout bas aux Zélands. Mwanzan Congolo, binomo moi déjà kaka. Na quelques temps ka bomoni moi patron na El Généralissime ka moi bandambu ka ya be stream moi déjà mukili. Ndé déjà bandiko loba Mwanzan Congolo album mwana Mwanzan Congolo. Eza pena mwana biso liboso ndenge to boti mwana da to bika yokuta da nyonso na parler na bango ezali za eloko olelate. OK. Tout déjà sali. Tant to boti da mwana si to buseki da to bika to komi so capable siko ya ko sala siko makambo yo senga siko to sala. Bo benga ki biso to za ba animateur, bo benga ki biso na o senga bo benga biso. Mais bo comprendre que Mondi Boazali artiste complet. Voilà. Asa monsieur le chanteur. Voilà. Ba monsieur pene ba so télé ba bisala animation ko kata sa animation le quoi les gorodo. Moni ke nyonso za musique mais ba tout so ba comprendre était bon. Pour asa ignorance ça tira na ignorance na yebi to sa musique. Donc to récupérer ba rumba. Ya papa na zo ke na toujours le bateau moni nga na so ke na to lo basute. To lo basute bo zela ka ndeke les 26 sawa album bon opisa so moko ya nzembo na biso mo boye zo bimawa. Un jour, bon, mon nom est Obimaka, bon, comprendre que Robino Mundibu a monsieur le chanteur. Voilà. Quand est-ce qu'il a marché de tous la date? Les 26 kaka. Les 26 ça va un jour aux Obima. Voilà. Merci beaucoup Tokangi parenthèse wana moi de toutes les sur l'album exact parce que tous Zelango mais le 26 tu rejoins un jour on a marché. Tout qui n'a les à côté. Faut dire Bolongo, tu as remarqué dans chiffre 9, il y a eu beaucoup de départs. Il y a Rich Mujinga qui est pas Fabougas. Je permettez moi pendant le bon passage d'émission là. Tout le monde y match ma bouza au permet ce que bon moni na image ya Robin Mundibu, je me déjà longa avant. Mais qu'est-ce qui a fait que mission tous les missions longa na chiffre 9 ba que n'a pas Fabougas. Réseau zanine, réseau zanine. Fallo tout na bango. Fallo tout na bango réseau na zanine pour bon ba longa na longo éteint.
Oh tout nanga ce qu'on répondre on deni. C'est mes questions bête les alaratin. Te faut tout na bango ndenga pe na senga. Faut kana tout na bango. Faut tout na bango. Parce que na ya mieux boy na ça m'a bien na tout. Nga pena ya mbenga bana niveau lo bela bango te na niveau lo bela groupe. Niveau ni na ngo za ngo. Te na mais na grand oui peut-être na grand na l'équipe star rebelle na Congo plein succès na actualité. Ah ouais na c'est vrai. Bolongo yo. Bolongo yo. Attention na boy na baki o akeyake o atikala tikali. So rétroviseur panzali mutu ke tambula te. Ah kasi. Na tante na michone na boy na lobeleza lokwa ko pesa bato muso actualité. Na na tawana te Fredy Mbolongo toujours lobela album na biso monza Congo o ezo ya kala mingi te Fredy Mbolongo. Babota amener passeport so bengo o na mouvement. Babota passeport. Mais le passeport réunir. Le passeport parce que ça été présent dans somba kyanga peso ke nangwa. Mais identité ya mutu mais ya groupe. Papa, yo kana soana yo za mi c'était yo kana soana za peka otuni le question moi bien. Otuni pe question bien. Identité o yo net na boeza ba passeport o izaka ya yo moko salisi. Na passeport ya groupe. Si on est présent, on appelle mission à passeport qui est en bonne volonté, bonne foi. Ok. Les passeport il y a groupe. Les présent bimisa rappelle bon on est beau et puis à celle passeport pour un groupe. Si on longwe on a besoin que ça passeport no mususu. Mais si on a accès passeport no yo moko, on y a qu'on peut ça présent. Si on longwe présent on peut son passeport na yo, on a pas obligé. On est obligé. Si on est présent on peut son passeport na yo té. C'est qu'il a passeport en groupe. Mais ce que vous servez bien parce que mon temps pas long. Quand ça peut son soutien, ça quand nous on a 12 ou 15 musique ndinga na. Ça peut son soutien. Yo kene no bundo sala ce passeport na pour un passeport mais na mbongo na ya okese. Après ça pourquoi? Alors peut surtout que nous ça passeport na yo pour on est société. So pas peut so kamna société yo ndima so longo ke na kamna société. Bo télé mon rythme tout. To butu la biso na okese na biso ndabwe. Boka siriti ka ba mba longwe. Ezaki pe na Jacques Baz ba isa sumo be Jacques Baz longwa kati. Akene na mutuka na eti. Akene na mutuka na ye. Biso tozalaka bon omoni ngatso na olobaka ba omona ka pona za pa mundibu ba omona ka yango mona olingana ko lobaka ma yango na lingete botuna nga ba. Mais moi ma question est celle-ci. Et ça la marane ni Michel Longo père président Robert Mundibu a qui pas Fabougas chômeur Longo qui n'a pas Fabougas Mabouza laisse-moi avancer il tika na liberté na ngana tuna question so il répondre mais laisse-moi avancer chômeur Longo qui n'a pas Robert Mundibu comment kuna comment mataba amon ke ba poto mambebele Mathieu Mabouza o azaki soda na yamba ki avant tene émission wa a ignorer na makambo lobaki et tout le monde sous Richard Longo qui a qui Fabougas et ça la marane ni Michel Longo pas Robert qui pas Fabougas c'est quoi ces arani raison zani c'est qu'on ngata tuna ke mamutango tout ça ni Michel Lobaini à ignorer naït à ignorer ni lui a travaillé 3 journées l'augmenté c'est quoi ce qu'on a sur tout dans le basoni maintenant comme on est vivre bien pas bon ba au papa ni tota biso to botama na papa moko metozaka ndenge mote nesu yoza ndu tumike mulai yoza chocolat meza bando musupa za pembe bala minene lesu pe musupa za mukusi yoza mulai ezateka ke ne tata akosala kate ndile onde asombelinga pantola jean ya noir pe fa sombe pantola jean ya noir te nesu ngana loka na ndenge nanga bon pe baloka na bandenge na bango ezali kambu ya koloka ezali kambu ya spiritualité kati na yo ezali makamba koloka ndi ya kosala spiritualité kati no pour les hommes na ngai ero na zo sala émission mais les autres émission so ero zo mela diamba les ero zo ke bimana ba sandumba au moins que tozana ndenge moko te les autres mona ero ngana na sala émission pe pona kotindika okese na biso donc président nga talinga na émission nganga na moi nazo bundela ngai mozo mo 100 fois pe baxilo mo transport neso atali abengi atali moi na ndali azana bar tango ben ana bar azo mena masanga azo mona wana produit fini OK vous comprenez pas ça na peso ka keza moi ni loba moi miko na lobika moi lo mpo comprendre que tozala ndenge mo ka te ngana za Fredy Mbolongo wana zaliye ozo mona nga Fredy Mbolongo na restaurant Fredy Mbolongo pona neso na zana onga na ebi musique de na salelaka pembe na président nga Robino Mundibu ozo mona eza iloko moko ngai pena na labo na ba ya ba ninga nga ba collègue nga o bazo longwa nazo pesa moka ba bonne chance ba voler sika bazo kende eza na bango malamu biso beto longa lo baika o akeya ke o atikali biso ko to comprendre na to tikali ba bazo comprendre ba kei pas mal. Très bien. Siko mokoni peut arriver parce que ça peut aussi arriver mais et tout ça la mapina bien té mokoni ko ça mabek to moni peut mission mo longo pe la ville na pas pas Robino Mundibu ko ça la maté ya musique pe na ko bande ça peut faire et ko ça la mapé tout nana no bango nanu kasi ngana yebi na hotel et poni zaka ba longa pas Mundibu ba ko ne ka papa c'est que ba yebe loko ni bazo luka ba sala papa ah pour bien na bo comprendre le bo ça biso to yebi na loko to sala te ba on ba comprendre l'intelligence na donc bino na bo comprendre le bo sala te to comprendre loko to sala te ba on ba comprendre loko bazo sala yango mais pourquoi il y a trop d'ignorance na ba dire na bino ntambo longwa bo changer ba discours to ça tu vas mettre bien mais longwa discours changer pourquoi ça la papa nga na ibsa na ba ngo men façon nga longo pa Mundibu na otika la critiquer Mundibu te
mais vrai bon mais la biso nazolo bango na tiko critiquer Mundibu te na ko sala musique nanga na part on place na kendeli na ko tika pe président nanga ko bino Mundibu asala pe selo asala ye pole lo musique oyo ezandi bakolo orchestre ata na fingi na 100% ata na ndenge nyoso ako changer te ako tika la kaka ye siko na sani na place ko na voluer na makambo nanga na ba retard ole so na Monique na sali kuna place ta wuti bon babanda ofinga Mundibu lelo babanda ofinga Mundibu kalati bokoma obenge ba soki ba Pakistanais soki ndeni omona ka chanjaka donc comment oui bien ouais mais to yoka ndebo football bakati yonga bonga pe na finga pe ba président ba mino refunga ma mino bima libanda mande fulu kwa mutu lokwa Lyon yango na ndenge mo to benga ba bolobo c'est tout yango na c'est ça pas di moloko là so fini père na ngape na finga père na ka Congo oui mais là c'est singa ya pesa na mbote père mbote ko ndeko là c'est là c'est singa ta mama ki Pakistanais ça dit comme rappelle mais comme atende bon pe comme atonga pe na finga président mo munoko munene mino libanda et lokwa makaku oui tu na tout est-ce que ba boza ba leader d'opinion mais oui na vrai ça c'est du mot na lobby ngane na zaboye lelo so na comme bose robine Mundibu ata para papa na nga soko critiquer père na nga na banga ototo za grade ya ndenge ni mabeka ya black te ngai soko na respecter père na ope respecter père na nga po père na apela so pa ko so pe be bana na parti à loger bino pa boko libino ne so pe yo boko la ngate po fodi mboro pe po boko le fota grandeur ngo to c'est la émission moi question mo pertinente est-ce que tu bo fan na bongo na patron Robin Mundibu tant bo fan na il y a vraiment une amie il y a autant de questions pour tout na papa Robin Mundibu pour la père na bino musicalement est-ce que tout na te pose pourquoi ba départ ça na malo bana bino ni asepelaka makasi keba na banda kumsupe na ba msuto bota pe baba nchoro balunga pe développement ya famille te na to biso vrai tala neti pa na biso chiffre to mona on za délivrance wana biso vrai bande ba longa na biso ke za délivrance na lobi na yo na longa délivrance tenga utanga ko pele yisha wana yo ngana za nguna tango tango grand tango ba ko ba petit ngana lobi ka ke epa na biso to ko mona délivrance la biso za délivrance na biso soko oko edenga loba na mincho na ngona nga na place à Mathieu Mabuza oh bona Congo porte parole baate ya makasi kutu ya minene pe bazali o baba pe français o baba pe français bazali o baba pe anglais bali oh oui français ouais bona supi ya loba lingala zo seka ya comprendre ote zambo de muzuzu oseki bon point pour dire ma mère même ça va passer en anglais ça dit le baga lingala na lobby que te po blanc que me to remplacer te na bilo que ba o pe baza biso ba pe ba français ba anglais ba na ka poni bozo ba anglais ba français te baba ni changu we magamba mbo bominga mabe jili we mambo baba ni bonjour masa na ngai non to c'est na biso émission merci pour Nathan yo est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à émission lelo na mam tout nekete fait tout na numéro de téléphone pour programme aller rapidement ouais lo mo penga tout monde salinga pe bien na mo ba par exemple so ba mozo sabana ba na ba groupe pour les sous ba message na tinda ki lense komi pourquoi quand yo ngaka ko zo ka bana ya bato motaki ozana bana pe former no pe ya yoti autant ozo ka bana bato mwana na tsoko na pongi ba kitonga na muka luka mama na ye mana mutu former ka ndi ya yo po lobi ya yo ba ozana mo bolingo avec yo par parana ba parana ye mais siko tsozo linga ya bato lobi kuna soki simbiti mwana na tsoko bi na zonga na ngapa na biso po moniki o laisser mamoniki na lembi na ngai po ebi ke oza tata na to mama na ete ozo mona esalinga pe na bien moniki seki ngapi na artiste maloba na ngapi ko na mo ezo koma esalinga bien merci pendant na président ngo zongi saba no so ba na orienter bango po ke ba bana ngo pe bazo ya kuna ke ba bombelo prise le so po mona ba obete loko mais mingi zanga ke boyebi album so monza Congolo ba février car déjà album zo bima mais les 26 awa bozo au piste na moko single moment nzembo moko kaka un jour au patron na El Généralissime Yembi pour comprendre que azame c'est les chanteurs ba pesa nga penzembo o azape na bezo ba dédier azape na bezo ba yemba ya benga na numéro oyo numéro na nga ya plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 benga Fredi Mbolongo na ko tout sona patron na El Généralissimo groupe chiffre 9 mana pesi no mbote mage toujours moi temps moulai ko mona na te mais lundi à semaine prochaine tozongeli ba répétition na biso na résidence na biso le Pongo patron El Généralissimo sombela biso il y a 4 niveaux au ba présent
musu na Congo ba na ngote wana pesa bisoka lupango wana afuya bisoka lupango wana pesa to repetaka mo ba sidone pesa la wana mais za ba lidem so bala na ba hotel bana pesa la te mais bazo benga bango pe bazana ba villa za bango te. Merci beaucoup. Mingi na pesa kala mbote na ba o balingaka ngai bana chango bana oni britannique ya bino ngana sanda mano kwa yo yebi ndenge makamoto solaki grande sœur madame ata yo yebi kandi to sole makambango na bosani te masa na ngai les bourgeois yo yebi ni to solaki makambo na Sainte Trinité na bosani te milimo mécanicien solo na bosani te masa na ngai Eric Kenzo boma bango maître ko yo yebi kandi ezalaka sanda manoka bana njili bo yebi to solaki bana ngola bana poto Fodi Molonga zali to sela nuka musala to banga départ ba o ba okende te biso to zali Robino Mondibu toujours fort Junior Akelembi liso mokonzi babi financier yo yebi Pacho Masele papi yo yebi to sole makambango Fankle Kabongo Chibile Hilaire yo yebi kaka makambo ya ngwana to salaka toujours album no mwanza congolais kala mingite na yebi ke ba wario na biso to zali même moral to kotika te mais oki mikolo yo yango makambo mikolo vi wana na succès mabe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes les staff techniques à des bandes à London Télévision. Allez, rendez-vous demain sur même adresse des bandes à London TV. Portez-vous bien. Al-Kidjen nous aide. Au revoir. Des bandes à London TV.